Ma mission TV, le miroir du monde. Et la patrie, et la patrie, et ça il en faut ça makambo. Kuza kia kinguza, kuza kia kinguza, kuza katika ko, katika ko. Babio Daniel, bah on me conseille qu'on t'a pas combattre, mais moi mon style il faut citer les noms. Là on a taillé combattre dans la pièce. On a abena sur l'église. La Palestine est ça la bataille, mais awa, musulman la chrétien église moko. Alléluia, musulman on a tasbih. Amen. Opération Bouka Jéricho yango e bandi. Toko banango ta 2 personnes, 3 personnes, chrétiens de toutes les grandes révolutions, esclaves basala, batupamba, babanango de milliers de. Tolingi bongombo kezala la kimi. Sur les mafieux, continuez à rôder autour du système. Va continuer à gagner des dividendes. Tu refondes la peuple. Le pouvoir reste au peuple souverain. Tu refondes la peuple. Le quitte à peuple est la bino. J'en appelle au président de la République. Je sollicite son implication. Naokaka ba imboka bocha Félix Maboko. Bocha Félix Maboko. Maboko ngo yango. Toko tche Maboko. 10 ans de prison, il y a quelqu'un qui fait. Il vient de 2 ans dans l'Endo. Ah, yo voisin aux abouéboués. Kimba. Tozaba guerrier du temps présent. Tozaba guerrier de démocratie na mboko. Tozaba tako tukaka te na nzoto. Tozaba tutofandi to yebi ma bomba mi mboka ye. Mukeba yebi yango, Daniel Safo yebi yango. Botika ko nyoko la biso. Akomona te bazosala encore na nko na kanai kaka likambo wana yango tobundiseli Kabila likambo wana yango tobundiseli Kabila likambo ya kanai kaka na nko. Vous provoquez la révolution congolaise tant soit peu bino moko bokomona mukeba ifanda na yo. Ma mission TV, le miroir du monde. Allô. Otandama liboso de manière pacifique. Moto avec la marabatoire à discipliner. Les alliés droits na biso. Kunza kia kingunza. Kakika Kongo. Kunza kia mbumba Philippe. Kunza kia kingunza. Siko kimi esengelezala tolo na mwa lisangu ebota baimboka balia ezale siko te biso tokitaka na babalabala. Alors ndenge tobandi boye tokomema yango na badimension biso toyebeli. Nous sommes des révolutionnaires qui aujourd'hui tozana kati ya institution mboka. Ce qu'on appelle l'opposition républicaine. Tozana te pona ko bebisa pona ko tumba. Tozana pona ko tala. Mais makama mukebai na omwano akenda kela cité. Akomona te bazosala encore na nko na kanai kaka likambo wana yango tobundiseli Kabila. Likambo wana yango tobundiseli Kabila likambo ya kanai kaka na nko. Bozwa moto na lombango mbango boke bobombiye pamba te pona zali na vérité. Likambo mo babomi moto na ujan o doli makambo. Vive la justice dans ce sens-là. Na pesi longoni na justice na likambo doli makambo. Azui o ayembano.
lolendo azalaka nango ntango tozobunda mwamba mboka alongola babanderole na biso ya senko ya bamarche mwaka burgumestre likambo nini oyo boyo kolongola yango tala moto alinga kobundisa institution ya eklesia lelo oyo nzambe atalisi taza nzambe likambo ya docteur oyo babomi na lingwa lawa ujana mukeba alobelaka yango te alobelaka yango te yo mona ministre intérieur akoya likambo ya lupango c'est la mafia ezaleli na bango wana balingi baya nango lisukino lelo oyo ye wana azwi 10 ans. Dans ce sens-là, nous disons félicitations à notre justice. Nous avons besoin d'une justice, pas double vitesse. Pas double vitesse. Yango to sengi na bino, bazuzi, na likambo adoli makambo, to pesi bino longonya. Bo pesi biso kimia na mutema. Kimia na mutema. Na libota, na biso ba imboka, tozui kimia. 10 ans de prison, et longoli mwa lolendo, ya batikali. Moi lolendo moi kobange kozala motota komona ngana za mokonzi na kosala boye. Nous revenons pour l'affaire Mukebai. J'en appelle au président de la République. Na bona ngai ko simba banyama nyama mike mike pangana bino toza ndenge moko. J'en appelle au président de la République. Je sollicite son implication. Na okaka ba imboka bocha Félix Maboko. Bocha Félix Maboko. Maboko ngo yango. Toko tche Maboko. Tokoche maboko yango na lobby. L'échec de Félix ezalaka misère na biso. Ezalaka malheur na biso. Donc tokolinga te échoué. Sans flatterie, sans sentiment. Bon, lelo admettons par une hypothèse. Félix a échoué. Tokozalo tili kité. Tokozwa maïté. Bana bakokende kelasi te. Misale kozala te. Kabila sika kofanda koseka na ye. Nous avons besoin qu'il aille de l'avant. Pour le bien. Il y a bien-être congolais. Parce que chacun n'a pas si nabiso. To bele liombela. Et si ko esengeli tolo na masangu. Toli ya yango. Esengeli te sika to kitaka na balabala. Nous voulons que vous puissiez aller de l'avant. To sengi implication na yo. Ndenge mobeko li kunje lobi. Ozali gardien ya ba institution. Un groupe de mafieux. Je dis bien un groupe de mafieux. Nde bazo clouer muninga na ngai na prison. To yebi bango, ils sont identifiables. Peuple pas yebi bango. Peuple pas yebi bango. Je dis bien un groupe de mafieux, des opportunistes politiques. O babunda bitumba ya démocratie te. Nda ye wana fandi akomo mela soupe ndakala, alia fufu, alobi na komi mukonzi. Un groupe de mafieux. Biso tozaba guerrier du temps présent. Tozaba guerrier du temps présent. Tozaba guerrier à démocratie na mboko. Tozaba takotukaka tukaka te na nzoto. Tozaba tutofandi to yebi ma bomba mi mboka ye. Mukeba yebi yango, Daniel Safa yebi yango. Botika konyo ko la biso. Souci na biso ezali lelo yo peuple alia. Peuple alia. Bana bakende kelasi ba continuer so bomoni na mboko batanga kelasi ofele. Les années 50, les années 60, kelasi ezaki gratuit. L'école était gratuite. Oh nyoso moni bako tout en tolo. Bakengwa dondo, hein? Bakengwa dondo, ba kulutu na biso loso wana. Batangi kelasi ofele. Bongo lelo biso. Bana biso. Ni nezo zanga batanga kelasi ofele. Batia mayele, batia makasi. Pasi kaka ezalité, force ya mobilisation ezalité. Pour la gratuité enseignement, sengi biso dans les 2 milliards et 500. Bon ngotala ba imboka. Ba bundi bazu 1 milliard. Nde bozo monaka nungu na likambo kelasi. Bazu be 1 milliard. Soki ba bundi ba komisango na 2 milliards. Likambo ya kelasi kozala pasi te. Oui, tondimi, kelasi ezala bongo ya pamba. Pamba te mobeko likunji mutesengi bongo. Mais molakisa za la pamba te. Molakisa za nzete te. Molakisi pe futa yete. Bongo ekuke wana école. Faut pezala. Na mbongo école kendo boso. Tolingi bongo mboke zala la kimia. Sur les mafieux, continuez à rôder.
autour du système. Va continuer à gagner des dividendes. Tu refondes la peuple. Le pouvoir reste au peuple souverain. Tu refondes la peuple. Le quitte au peuple est la bino. Mboko to fandara boyoka makambo ya pétrole balie 15 millions to kaka yango te. Mais les loyo, nous sommes dans l'évolution. Ndenge lobi monseigneur Mbongo. Nous sommes en train d'évoluer avec l'histoire. Peuple a commis mayele. Je demande l'implication. Yandeko Nangai Félix, Ozandeko Nabiso, Ozandeko Mukebai, Ozandeko Daniel Safu, et siko to Kabwani, yo siko ke kosangana na voisin. Osangani na ye. Biso to lobi te ye te. Mokolo yo Kabwani na ye na 8h10, na 8h30 yo yambayo. To bia mobali, olongi. Biso to boye. Bane ngumba Kinshasa bakomo benge China Rambo nako banga. Na peuple akomi ko banga ye. Yo sangani na ye. To boite. To ebina nu mayele na yote. On ne peut pas porter des jugements de valeur jusqu'à preuve du contraire. To sengi yo. Sunga biso na likambo ndeko na biso mukebai. To boy ko betisa bakake. To zana bakake na biso. Bakake na biso ezai bayimboka. Yango moni to kiti na balabala. Nenge na lobby yango crescendo, comme tout révolutionnaire qui se respecte. Il commence quelque part. To bandi lelo. Mais to senge implication na yo. Pamba te makama mukebai. Yo zano kunate. Ozate. C'est un groupe d'individus. Qui je peux citer les noms. Peuple a ebi bango. J'ai dit un groupe de mafieux. Un groupe de mafieux. Oh yo. Balingi ba mema engumba Kinshasa na lolenge na bango na lolenga libenga na bango ezali makambo libenga baimboka makambo zoleka na Kinshasa mukebai likambo ujana alobaka yango ti aza moko ya moto ya yambo abelelaka bokeba balingi bateka tera ujana balingi bateka tera ujana mais vijana limbisanga na zana mwakanda pasi na mutema tokokoba kaka bote na mboka tozobunda na démocratie mais bazozongisaka bino na dictature ça la caméra nozo bangani o bangelo koni ngaza ngunza bangaka te nde na yebo na yepe na mobimba na nenga jete ngaza ngunza les descendants de Mbumba Philippe de Kimbangu na ngunza tusengi implication na yo na likamba mukebai pamba te likambo yango soko landi yango ezelengi te ça n'honore pas sur le pouvoir c'est atteinte ça porte atteinte au pouvoir moko baimboka batomboli bino bolingi bokitisa ye alors mingi akoloba te baimboka bayebi moto azo kanga mukebai kuna ezali ndeko mwana nteba toyebi ndeko mwana nteba nani yebi ezalela ndeko mwana nteba te na Kinshasa nani yebi ezali na ete toyebi ezaleli na ye toyebi ezaleli na ye ye aza moto basaleli kaka na ba réseau mafieux ngako tunalobaka nake nofundanga mpe balongola baimmunité yanga nda wamona ma blocage yanga wamona ma blocage. Donc nous demandons aussi l'implication à peuple. Bino peuple. Bozalaka na ngele. Tangu likambo bo salami bo tiepe maboko. Eloko la sengi yangwana toujours ça la marche na biso de manière pacifique mais na lobby yango révolutionnaire à bandara quelque part. Ne faut pas négliger les faibles commencements. To bandi lelo. To banda lobby mais kolala kolamuka. Biso nde mutozo kende na nzela kozwe ngumba Kinshasa mukeba esika zali wana eza na elembo moko kaka dans l'ordre symbolique mystique ésotérique azola kisate tozwi Kinshasa eza na maboko na biso bamata bakita na 2024 bokomona baoka soni na Kinshasa compatriote na ndeko place ozali okomi Kimbangu 30 ans de prison o nyonso alekaka na prison na nzela ya kolinga mboka
ayebaka ngo akomaka bongo kimbangu. C'est la dernière réincarnation mystique et initiatique. Okomi kimbangu. Tobotoli bango Kinshasa. Bango bamela soupe. Bate ya Bible lukuta. Mbali bosola mon église ba musulmana ba chrétien ba sangani. Makambo fale salama na Palestine ezo salama. Awe ezo salama. Ba musulmana ba chrétien kilte dimanche bazo sambela. Alléluia, musulman zongisi ya mundele pe. Amen. Oh! Mbongo esangisaka bato. Awa na moni makambo ezo salama na Palestine te. Mais awe ezo salama. Ba chrétien na ba musulman bazo sambela. Église mo kilte di botala ka ba église na bino. Botala ka église na bino. Au moins la libanais na pointe. Na tasbir mais l'église a passé chrétien. L'ironie du sort. Mukeba obimana yo. Obimana yo parce que tu as le soutien du peuple souverain. Tu as le soutien aujourd'hui de la masse populaire. Kimbango akoti makambo na yo. Bato ba monaka ba koyebisa yo Kimbango akoti makambo na yo. Nengo zawana eza susu makambo ba un mois te. Tokoka lisusu te, to démarrer. C'est fini. Oza lingwala, to boaki message na lingwala, Mukebai Kimbangu akoti makambo na yo. Opération Buka Jéricho yango ebandi. Toko bandango ta 2 personnes, 3 personnes, chrétiens de toutes les grandes révolutions, esclaves basala, batupamba, babandango de milliers. Il y a des locaux moko na lingi batu bakangango, c'est un message mystique et prophétique. Bozomona mamosa na Irak. Ce sont des jeunes de 18 ans, 19 ans, 20 ans. Bayebaka Saddam Hussein ité. Bayebaka Saddam Hussein ité. Banana babota mine lelo. Bango wana babandi révolution na Irak. Bano tozana bango lelo. Kalamingi te bokomona. Mpeve ya longo. Bakosuki sabino. Kalamingi te. Vous provoquez la révolution congolaise tant soit peu bino moko. Bokomona. Mukeba ifana na yo. Maintenant le peuple est là. À faire Mukebai. C'est la patrie. C'est la patrie. C'est ça l'on fait ma famille. Gonza kia kingoza. Gonza kia kingoza. Katika ko. Katika ko. Gonza kia kingoza. Gonza kia mbuba. Katika ko. Gonza kia kingoza. Katika ko. Na Irak banda kaboya. Kaboye. Soki na kosi botala kit salon. Omona mageno. Bon. Babio Daniel, ba mo kosi kotanga ba kombote, mais moi mon style faut citer les noms. Là on a taillé kombote na ora bien. Omona abena jour na église. La Palestine est ça la matin, mais awa, musulman la chrétien église moko. Alléluia, musulman on a tasbih. Amen. Oh, moi sangisi bato. Yo obunda te. Yo te na yo. Osala na douane. Bala mo ba bendo na copa politique. Ba bendo tala la muka me FCC. FCC. Bandia Italio. Kebai na prison soki bazosala eloko libanda ya fufulala komisa nzambe. Réhabilité, félicitations. Domone batiré 10 ans. Bon, ce qu'on a prison, on a jarri pourquoi les a raté. ans, mais Bissot doit continuer à réclamer à gagner la prison Matadi parce qu'il allait sans passer la Longonia na basusi yo bakati likambo ya doli makambo
longoni ya mingi mpona bino bazuzi wana 10 ans de prison ya kentsaki mpe ibinyemo doza lolendo. Yo voisin oza boyeboye ekeba ekoyebana nango tozosangisa badosi sekre komi koyebana makambo mokeba alobaka oyo ememi mokeba soko moni doli makambo na prison pesi ya mbote mokebai ngano esili mokeba omoni doli makambo kisa elobi na se nayebi koza mokristo osambelaka kisa elobima mbote te ya voisin biso na bavoisin eza mondelo voisin eza mondelo mokolo moko te bokomona biso na kapitale na bino pareke kapitale na bango eza kinga kati eli invalidé et réhabilité avec la puissance de Kimbangu, de Mbumba Philippe, de Nzenzaland, de Kassavo, de Tchenchi Sekedi wa Mulumba. Puissance wana accompagné Kingai, va pouvoir résister. Naza le seul leader politique wa tembo na esprit ya bato abie bakufa. O babunda, bamulele, bamulumba mokongwa njoku. Kimbangu Mobutu te olasanga oyiba keba ikoso okobima nasengi implication ya emei kota makambo oyo pamba te tobundaka na elongo yo makambo oyo byango bandika siku. Allô? omonaki assemblée provinciale ya ville ya Kinshasa oyo biso justice esala makambo bango bayebaka justice oyo ma dendo me ya turo bajuge wana saint esprit kitali 10 ans kutu ndenge ezalaka biso osengaki 27 ans tomesiraki na nde mona Nelson Mandela yo osali mabe asala malamu 27 ans itina 10 ans soki akia na appel biso mpe tokia na appel 10 ans elo tosenga batransfere na prison Matadi ayoka kinsekwa ndenge esalaka na corsa. Ma Mission TV, le miroir du monde.